toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Oui, mbote papa. Oui, mbote. Nde toza awa, tomoni ndo telemia, totuna mwa quelques questions pour la maladie ou virus oyo. Sikoyo bosali ndenge ni pona kokima virus yango bomi batela ndenge nini bozosa bomela bakisi nini gouvernement sali bilo nini donc bilo moko bongo totunaka ba question maloba pa na yo pona makambo maladie oyo nali sir que tozuna pe aide moko vraiment complète mais dans ndenge ya tradition congolaise mingi tozomela koutiliser bakongo bololo pour utiliser bangadia et puis comment dirais-je moi biloko ebele banzita bololo mingi et puis à côté taline du gouvernement en tout cas na tomoni nanu eloko moko penate c'est au contraire va faire qu'on noyer batou que ça moyen à mezalité transport et comme donc facile au Kambongo est comme très dur donc nous allons essayer de multiplier plus dans la Kamboka en magasin et Kangama mais au lieu que va se préparer pour tout bénéficier tant moins le moment qu'on peut se avoir courage soit au moins il y a zéro même et là comme côté la ligue va sur la population côté va motiver la population et là comment on peut exact donc sikoyo natani kisi eloko moko te bososo malade donc sikoyo manifester à ma case donc c'est aussi là ce que manifester ma case je crois que quand les Zambie va intervenir parce que nous on a besoin de montrer où c'est les quoi parce que les malades donc à part ba kisi on a besoin ya biso mo na interdiction mais oui la aide quelque part pour le gouvernement tout le monde dans le monde soit protection mo boye exact bon so kolia mambetali kolia bato basomba biloko ndenge nini biloko emati na moni biloko emati mbongo na maboka ya bato ezali ifuitiza makasi bato bazokolela kutu etokotinga niveau ya kosenflamme de colère contre le gouvernement voire même contre la personne du président de la République comme si population ezomona ke président de la République nde ezali aza auteur ya difficulté na biso voilà ça va merci tosiki yo Bongolo Gambela victoire. Mama tamu sawi la mama. Boya kota. Mama salamu kota. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela mismo. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela bongolo. Baba kota ho. te mama na biso tomoni ozoteka mai siko mai yango ndoteka eza na bénéfice to bénéfice eza te eza na bénéfice te toyaka na 500 francs 500 francs osombi osomaka combien de mai na ngai nasombi mai 25
5 chasse nde nateki nazongi lisusu nake kosomba nakosala ata bato 3 ou bien 4 soki koko ekoki nasimi nzela nakei bongo sikoyo ndenge gouvernement elobi ke 4 jours babima te sikoyo osala nde na ndako yango wana tozoloba nzambe azobatela biso mpona maladi po ezwa biso te na eloko ekoboma biso nde nzambe nde naza boye soki na 8 mois 2000 nasombi eloko ya kolia na bana bololoka bango baoloba te biso toteka te nzala tokosala ndenge nini naza na ekonomi na ndako te naza na pas même 10 000 o 5 000 naza nango te bakino ese boobule openga na obule to boomona tonga na omona donc ndeka tolala lelo kaka vendredi kolamuka ntongo ya samedi confirme bandi moto obima su te ti tokolamuka tokolala susu mardi tolamuki mercredi na ntongo nde tobimi eza na bato mosusu bakokoma vert biso tozonokoma na Kinshasa bana goro virisi eye tozomona solution na mboka oyo te kokende kozonga kwende vuduka tambola tomoni solution te tobandaka na raisi boye te Sisibidimbu Mukumbi Maki tobandaka na Kabila boye te tonyokwa mikabila zonga na pouvoir po biso tokokufa na yona mama Olive nzala bapasi bana tobota mabiso to bana tobota Mobutu azwi pouvoir makambo to trika komona yango te to komona yango ke malade ya mindela biso talangela tobeta maboko tango biso tokufa kana baiborawa ba mindela babeta kango maboko botika biso nzamba sala musana na mboka na bozongisa ba église ba activité d'abord tango bozokanga ba église nzambe mota délivrer ka batana ko délivrer biso satana ezana sasi moko bozokende te bokonzi babetaka maboko na ebandeli oyo ekomi tokomi ata na suka te bilelo eleki tokomi kobenda na matama kobima kokende kozonga mpo boyelaka biso maladi bovandaka te kobima eza kolia te misala eza maloba te ntango ozoloba ozosala eloko moko eza te na pouvoir oyo tozomona pasi na bato bavandi na baétranger bakomi kokima mboka mpo solution moko ezali te tokomi okufaka lokola bibembe na bamboka ya bato tolingi rais Kabila azonga Sisibidimbu rais Kabange Joseph Kabila premier jeune ya président na Afrique centrale azonga na mama Olive asimba biso natiki bino te ba mama basa mabala bokeba biso to na souffrance to na mibali te mikolo bokomi komona ka tele na mibali ba papa bazali ba fufu ya moto ba tele commande bana bazo simba disute ka ba papa mais boye bakatanga makambe zo fungwama biso to na vrai kada biso ba célibataire to kokanga mibali na bino ko ba ta basinga na kingo bobeta maboko botuta tolo mais biso beto abato ona kokutana na ye akosabwa pada kotia kikumi moka kobosa na kati andako na ye na basi mbate na papa rais Kabange mama Olive Lembe soki ezalaki mafia toboyi tolingi Kabila panga na Kabila na bandali ali pa 100 francs akende bisike kauka rais zongera mboka kisasa ezalaka na RTNC ku déjà suna valeur te bando kata koloba RTNC da suna valeur te tolingi zonga na mapingano na bana mura na makambo yo salaka zonga na mapingana yo mais ba mama basa mabala pour la deuxième fois bokeba kando nezanango onga na kozwa na kokanga isinga na kingo kinga kati mobana moto na ko vandise par raisi parce que sikoyo landanga kuna na kinga kati na sala bisala sala na suki wana na lobe ko kai na motema na ngai Bongolo Gambela victoire. Mama tamu sawi da mama. Boya kota. Mama sera kuza. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela bongolo. Bongolo Gambela bongolo. Baba kota.